Bande Kobokoto, ça c'est l'ingénieur Moïse Moketu Lungumbolo, ingénieur de Tozawana. Bokoto, l'air est grave, Mboa, Suimboa, peuple zaïrois, Mboa, Suimboa, na momoyo na Zaro Sabine Yindi, Mboula Peso Beta na Kisasa, l'air est grave, Oeza urgence, Steve Manungwen, Eza urgence, Yalora Sokoko, Ezali urgence. Bokoto. L'air est grave. Théâtre de chez nous, l'air est grave. Ezali urgence. Vital Kamerhe na prison ya Makala. Toyebite nini ba jezo beta ma metrobe ba ko développer ngo. Il fallait na sala lobby bokoto, mais comme les alliés information, urgence na kati ya mboka na biso, Vital Kamerhe na prison ya Makala na moma oyo, bokoto. L'air est grave. L'air a sonné, il est temps, le peuple de Dieu. Vital Kamerhe na prison ya Makala. Vital Kamerhe na prison ya Makala. Bokoto Steve Manungweni. Bongisa basizo na yo. Message ya Laura Sokoko. Tomoni théâtre de chez nous. Théâtre na bango bazo sala. Félix Etulolo. Aza figurant. Zokanda ebiteke. Na sima ya prison ya Vital Kamerhe. Ba ministre Vital Kamerhe tout bako démissionner bako kwesa ye Pongo Félix ye moko bako kanga ye na ba parlement na bako convoquer bako longola ye bomona ba aventure ezoleka bokoto l'air est grave plus que grave Mboa Asuimboa Nyao Aled Bazoka Soso Amélie Essende. L'air est grave. Bokoto. Vital Kamerhe na prison ya Makala. Torolaxabino Besre Negezali. Le peuple de Dieu. Wayambo. Information bozali na yango. Na momo na Zob Sabino. Ville ya Kinshasa Mboule Zobeta. Totiana no. Voilà. Il a prouvé tous les documents sont corrects et parfaits. Et il n'a jamais volé dans sa vie. Bandeko, Mboa Suimboa Bolanda Vital Kamerhe na prison. Mobali na Mida Zezabel. Il a prouvé tous les documents sont corrects et parfaits. Et il n'a jamais volé dans sa vie. Bandeko yango wana bokoto bolanda. Il a prouvé tous les documents sont corrects et parfaits. Et il n'a jamais volé dans sa vie. Peuple ya Nzambe bolanda théâtre de chez nous. Boketu wayambo le prophète de la nation. Na yebisaki bino makambo yo. Vital Kamerhe na Ridi Polite Kanambe. Basalaki 3 heures du temps na GLM. Basolola kinini. Bolanda bajo ndenge ezosalema. Bolanda lisusu Vital Kamerhe na prison ya Makala.
pouvoir. Comme il conseille pour écarter Baba humilié dans le modèle. Il a prouvé tous les documents sont corrects et parfaits. Et il n'a jamais volé dans sa vie. Bandeko naebisaki bino l'air grave. Bomoni bokoto na moment mboule beti na Kisasa blague te zobeta. Vital Kamerhe na prison à Makala. Ba piéger Félix et Tshilolo. Bokomona makambo ezoleka peuple de Dieu. Keba na shiti ya sima ya Kanambe. Okomona ba ministre ya Kamerhe bako démissionner. Et puis coup d'état ekosalema. Félix nde moto akosambwa. Bandeko na ngai tala plan na bango basalaki bolanda lisusu nalingi bolanda po wayamba ya kana koloba pamba te botande bata Kamerhe bazolila toleka Comme il conseille pour écarter Baba humilié dans le modèle. Il a prouvé tous les documents sont corrects et parfaits. Et il n'a jamais volé dans sa vie. Donc, bandeko mboka ndenge toyebisaki bino bitumba il fait tokabwana na batuti oyo il fait tokabwana na Félix et Tshilolo bandeko na ngai bomoni bino moko batéâtre na bango noma etali biso te biso mission na biso yali kokanga na Félix na barwande na bakamere wana bandeko totiana lo Zaire beta po yango soki beti obomona makambo ezoleka bokomona lobi ekoyinda mikolo oyo ekozala somo na ville ya Kisasa wana bokomona bandeko na ngai toyebisaki bango bayibaka pouvoir ya peuple te mbwa aswi mbwa toyebisaki bato bamonaki yango liseki yango oyo Sapo. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, le créateur des cieux, la terre, Tata Nzambe yo moko, osalaki mabele wana, tolandaki mwana na yo, koko na yo, mwana no molimo Davina, asi apesaki ba prophétie, tolandi bato ndenge na ndenge ba pesaki ba prophétie, toyebisaki bino 2020 oyo ezali année ya libération ya mboka na biso, tolobaki 2020 ezali ya année ya espoir. Tata Nzambe yo moto salaka océan na mwanda yo moto salaki fleuve Congo yo moto salaki laki Tanganyika yo moto salaki laki ya Mai Ndombe laki Tumba laki Kivu laki Mpakune Bila yo ndo opesaki biso ba richesse wana Tata Nzambe mokili ya Kanambe na Félix et Tshilolo na ba théâtre ya ba Kamerhe mokili wana ife kufa na 2020 tobeleli mwana na ya likinda mwana na Dawidi oya tambola ki likolo ya mai alamwisaki raza Seigneur Jésus-Christ le roi d'Isaïe le roi du monde les yeux bleus oyo atambola ki likolo ya mai apesaki bato biloko na isobe Seigneur Jésus to déclarer mokili ya Félix et Tshilolo na mokili ya Ridi Polite Kanambe na batuchi ife kufa na 2020
Papa Kimbangu, merci mingi. Na bitumbo tuyo bundaki Papa Kimbangu. Na 1921, bakangi oke na katango salaki 30 ans na prison. Na 2021, Papa Kimbangu zoko kisa 100 ans depuis Oktikaka Mabele. Ya bakoko na ona makati ya Zaï. Papa Kimbangu to déclaré mokili ya batuchi ya ridi polite kadambe na Félix oya banga ki kokota na mozole nao na kameri fe kufa na 2020 baliana eyinda ba immeuble bukana to déclaré makila na Papa Kimbangu makila Patrice Ebeli Lumbumba makila Ale Moloto makila ya Arma Tungulu makila Floribert Chebeya na Fidel Bazana makila ya Rosimu Kedechibanga Monseigneur Katariko Thérèse Kapangala Eric Bolokoloko makila Dani Boteti makila Général Ngwala Pazuna na Bekazwa makila ya Passer Lukusa makila ya Cédric Nyanza makila Mamadunda la Nambuza Mabe makila Masasu na Lisasu Ngandu makila Ale Moloto makila Kacha 28 mort na Maluku makila bande kuna Kasai na Yumbi na Ituri na Bunia na Beni na mama yemu na balopitalo nyoso na kata Zaï ba makila batezo tanga ba inosa tata Nzambe to déclarer dans 2020 oyo mokili aridi polite kanambe na Félix ife ba boma na bango pona armée ya Babylone ekota pona kosilana na batuchi na tricher oyo Félix Tshilolo oyo ezali urgence na lekia na urgence pona koyebisa peuple na yo ke tant ya distraction esili tant ya esclavage esili ekomi tant ya koagir pona kosila na Félix Tshilolo na Barwandais ba théâtre na bango etali biso te. Merci Seigneur Dieu tout-puissant, merci Seigneur Jésus, merci Papa Kimbangu, merci bakoko na biso, merci na ba mama Kipavita na mama Nosanzo, merci beaucoup. Bokoto, l'air est grave, l'air a sonné. Peuple zaïrois, tous les capotes Sabino, bon mobiliser bande konangai. Vaccin on est allé dangereux bande konangai. Vaccin on est allé très dangereux. Diaspora yo vanda na Paris na France. Bozo mona makambo pamba. Bozo ba téléphone na bino. Oya yebi azali diaspora zaïrois. Au vanda na Paris na France, na Belgique, na Suisse, na Allemagne, na Luxembourg, na Hollande, na Canada, les États-Unis d'Amérique, na Londres, na Grande-Bretagne, na Israël, na Tunisie, na Algérie, na Maroc, partout ba diaspora bozali, bozolo nangai, na Espagne, na Italie, Norvège, Suède, Danemark, Autriche, Australie, partout ba zaïrois bozali, bozwa ba téléphone na bino s'il vous plaît. S'il vous plaît ba zaïrois. S'il vous plaît. Nazo senga bino s'il vous plaît. Bobenga bandeko na bino bazwa vaccin anate. Na kote la bino sa soupe a boy vaccin na mboka na ye. Na kote la bino esre ya sasungesu. A boy vaccin na Brazzaville. Bande konangai obozali na Brazzaville na Pointe-Noire na Gabon na Angola na Luanda na mokila ya Loga Sokoko na Côte d'Ivoire na Cameroun na Zimbabwe Zambie Malawi Mozambique partout bozali na Togo na Benin na Kenya na Uganda na Tanzanie. Mes frères vont utiliser ma portable commune par commune na ville ya Kisasa, région par région. Bobenga bato na Équateur, bobenga bato na Bazaï, bobenga bato na Sud Kivu, Nord Kivu, na Kasai occidental, Kasai oriental, bobenga bato na Kisangani, na Kindu Maniema, na Kinshasa, na Équateur, na Katanga, bande kuna biso bazwa vaccin anate. Na kutela bino extrait ya président Sassou bola na ndenge aboyi vaccin wana na mboka na ye bandeko na ngai. Bolanda bozela nazwa yango bolanda ngo bozela bandeko na ngai bozela mwa moke
Pose là. Bande kuranga l'air est grave. Allô Bokulaka. Ah. Les ministres et affaires sociales et affaires foncières a aussi démissionné à Caméré. Bande konanga ministre n'est pas eu démissionné. Bango tout bako démissionné tozo kedaskoyo ne sikango yepe Félix azana ba militaire te bokomo na makambo izole kawana na butu ya lelo eza kuyinda bande konanga na zoe bisabino botiaki tembeke l'air est grave na zoe bisabino bozomo nango pamba bomona siko vérité ya makambo. En tout cas, ici au niveau du... Bande konazote la bino Denis Sassou Nguesso président à Brazzaville. Bolanda président Sassou na audio nazanango s'il vous plaît bande konanga tout bozana ligne na remercier bino mingi bozala fidèle na Bokoto TV bo s'abonner ebele pe bo se cliquer bozala ba membre officiel ya Bokoto TV. Bolanda président Sassou nenga boy vaccin. La maîtrise du virus ne dépend pas que des autorités, c'est aussi la population qu'on doit responsabiliser au maximum. Bon, c'est un sujet. En tout cas, ici au niveau du Congo, la maîtrise du virus ne dépend pas que des autorités, c'est aussi la population qu'on doit responsabiliser au maximum. Bon, c'est un sujet très délicat, surtout avec ces histoires de vaccins dont j'ai entendu parler. Je me suis renseigné un peu à gauche, à droite, auprès des amis qui sont des médecins un peu partout, et ils m'ont dit, bon, les laboratoires, effectivement, ont suggéré l'expérimentation du BCG, qui visiblement est un vaccin qui a déjà fait ses preuves par le passé. Mais le problème, c'est qu'avec tout ce qu'on entend, la vigilance des Africains, elle a triplé. Et on ne peut pas se permettre en tant que chef d'État, surtout pour nous en Afrique centrale, on ne peut pas se permettre de nous mettre en porte-à-faux avec ce que veut la population. Au niveau de Brazzaville ici, en tout cas, c'est hors de question. J'ai déjà dit, il n'y aura pas de vaccin ici. S'il faut recourir à la médecine traditionnelle, on le fera. Hors de question qu'on accepte les vaccins ici. Bande konanga boyoki Sassou Nguesso a boy vaccin na mboka de Brazzaville. Bande konanga l'air est grave. Bande konanga ya Kinshasa l'air est grave. Soki ba meki koya ko vacciner bino Félix allait 130 et quelques millions de dollars. Bande konangai soki Dorte Muyembe o meki ko vacciner peuple a ko kita na balabala. Toza ko bengana na Félix na Barwandé et toutes les façons l'air a sonné. Bande konangai bolanda encore président Sassou pour vous comprendre très bien. En tout cas ici au niveau du Congo, la maîtrise du virus ne dépend pas que des autorités, c'est aussi la population qu'on doit responsabiliser au maximum. Bon, c'est un sujet très délicat, surtout avec ces histoires de vaccins dont j'ai entendu parler. Je me suis renseigné un peu à gauche, à droite, auprès des amis qui sont des médecins un peu partout, et ils m'ont dit, bon, les laboratoires, effectivement, ont suggéré l'expérimentation du BCG, qui visiblement est un vaccin qui a déjà fait ses preuves par le passé. Mais le problème, c'est qu'avec tout ce qu'on entend, la vigilance des Africains, elle a triplé. Et on ne peut pas se permettre en tant que chef d'État, surtout pour nous en Afrique centrale, on ne peut pas se permettre de nous mettre en porte-à-faux avec ce que veut la population. Au niveau de Brazzaville ici, en tout cas, c'est hors de question. J'ai déjà dit, il n'y aura pas de vaccin ici. S'il faut recourir à la médecine traditionnelle, on le fera. Hors de question qu'on accepte les vaccins ici. Bande Kodangai, boyoki wana président Denis Sassou Nguesso a boy vaccin
a préféré bazongela ba médecine ya bokoko na bango yango to déclarer ce qui Félix lokola lembongo wana 135 millions de dollars. C'est plus de Konangai a utilisé docteur Jean-Jacques Mouyembe pour na bali ya mbongo bazwa ba vaccin na ezoka ba comprimé pour na ba vacciner peuple na biso to peuple fa kita na balabala peuple bande Konangai nazako na leki awa il faut te protéger bande Konabiso mes frères. Il faut te protéger bande Konabiso Zaïrois et Zaïroises. Bande Konangai, bana mama nangai, o ezali ta, ya pardon te ta, ya analyse te ta, ya vigilante na leki awa na kombo ya peuple Zaïrois, bande kobo benga bande Konabiso, soki ba meki vaccin, toko kitisela bango 5 millions de Zaïrois, bakanga ba Rwandais na maboko, bakanga Félix na maboko, mboka e panjana, toko ki ko accepté nenge to vandi boye. Oui, allô, Moutombo. Allô, Nazan direct. Oui, Olobinini, pour la zone directe. Ok, merci, merci. Merci, merci. Bande Konangai, l'air est grave. L'air est grave. L'air est grave, plus que grave. O ezali tant il y a distraction te bande Konangai. Bande Konanga nyoso bozola nanga na 4 coins ya planète. O ezali tant il y a distraction te le peuple zaïrois. Peuple zaïrois, tote la bino extrait yande konabiso o na boko to TV o alobi makaba vaccine tolik. Mbote na bande konyoso na sali mo vidéo oyo vraiment noki pona ko partager yango na ba ndeko na biso ba congolais. Que tous à l'attention pour battre bazozela que mindele protinda vaccin oyo ordinaire oto yebi que il faut que ça la mulongo batubio na loboko non bato tozana bango ami soki bakena nini nanga ya Facebook na che nini moko boyo ezolakisa ke bazo préparer vaccin oyo kozala ya komelane Novalgine normal. Donc, bako pesa biso moneti pona motu pasi boye nzoka eza vaccin mobimba. Ezala qui produit na San Francisco. Sikoyo bazali nde koluka place ya kokendo sala ba test. Donc, nazako benda attention na binoke boke bana biloko oyo bandeko na biso na Kinshasa na Congo na Afrique mobimba. Banda kopesa biso neti pona angine pona keba ezali vaccin oyo bazali ko tester. Donc bo signaler bande kona biso nyonso na Congo il faut ba mela soki malade il faut ba mela kisi oyo bayebi ba memela bango te ba kisi moko boyote ezape kaka neti Novalgine ezape kaka non ba mela yango te. Donc ba mela ba kisi oyo bayebi po Dino moko bomoni mondela za lisuko mi bomba te akomi koloba vérité que ceux qui ba africain ba kufi na ba tête c'est mi que mondela kufa. Donc boy signaler bande konabino que ba kosala injection normale te pona ba vaccin et kozala ba vaccin moko ya ko avaler donc mbuma omeli. Donc bato yo tozana bango ami na Facebook soki ba koti ba komone loko yo na za koloba. Ok, nga naza na page Facebook te donc yango wana na lobi na bino bo partager message oyo bo partager vidéo te mais bo partager message na batu misusu oyo bino boyebi na Afrique bakeba vaccin oyo kozala ya mbuma eza ya kochuba te eza ya mbuma partager merci bande konanga l'air est grave bande konanga tozwa conscience diaspora bozali dernier espoir. Ça fait ba diaspora bazali en Europe, na Chine, na ba Israël, na ba Corée du Nord, Corée du Sud, Japon, na pa Pologne, ba o bazali na RSS, botika
kosakana na makambo oyo ya vaccin. Botika kosakana nango vie ya bandeko na biso en danger mes frères. Peuple nino akoki koyoka te ya loga sokoko. Ya loga sokoko. Peuple nino bakoki koyoka te. Naza koleka awa. Nga na yawa ba analyse te. Na yawa ba hypothèse te. Naza koyebisa bino gravité. Soki bino ba diaspora. Bosali mobilisation te. Kobana bana to bandaki ba video. Kobana bokota na bokoto TV. Bolanda Davina Bokechu. Bandeko na ngai bolanda mwana na bino ya mwasi makamba lobi ya minene na batebele baleki na kata bokoto TV bazole. Sheni oyo ezali lokola ba sheni na bino ya banalise te. Sheni oyo ezali ya ba hypothèse te. Sheni oyo ezali sheni ya vérité. Et tant que je suis vivant, je resterai vivant dans ce monde. Na koti kala fidèle na Nzambe, fidèle na bino peuple zaïrois. Bo fungwa ma peuple zaïrois. Bo benga ba famille, mongonga ekoki l'air a sonné. Ngonga ekoki ya libération ya mboka na biso. Monde est bloqué. Na likolo ba avion ezate. Na ba autoroute vide. Na ba ville morte. Ville de fantômes. Bande konangai. Boyoka makambo ngai ndeko na bino boketwa yambo naza koyebisa bino botika ba ventile na mabele ya Zaïre toza na mabele moko bato oyo bazo diriger mboka na baza ya biso te Félix Etilo aza ya biso te ba ventile ya Félix na kamere tali biso te mes frères bokomona makambo ezoleka wana bokomona bande konangai kalate kanambe ako bloqué Félix bazolongola Félix bokomona masase kobeta mana vila Kisasa coup d'état zo sale mana kala mingi te bande konangai bokota na ba théâtre ya Vital te o Félix akandi kamera bomon ça c'est le théâtre bokomona kobanda butu ya lelo Chilobi bokomona kamera lebsa kubima na et puis ministre soki a fait fonciel ya caméra démissionné ba ministre tout ba ko démissionné ya caméra ba ministre ya caméra tout ba ko démissionné ba ministre de ba ko démissionné kanamba koya Janine Mabundu ba ko bengana Félix bola bokomona na Alexis Tamwe Mwamba état que président Sénat bakotindika ye assigné aux transitions basali bakamuna bango ba voter loi moko buna makamuna bon de toute façon ma théâtre na bango etali biso te ngonga na biso ekoki mes frères ngonga na biso ekoki ya komi libéré ya ko libérer mboka na biso bande korangai na sepeli meme ba joueur na biso pe ba leki ba boy vaccin wana na Bokoto TV bazana kata Bokoto TV bango tu bazana kata Bokoto TV bande ko nangai to me ko tia pe ba joueur na biso bomo na bango tu pe bana kata ya Bokoto TV toke na ba joueur na biso Ezanga trésor lolo. Tolobi non pour la mangolé ya coronavirus na mboka na biso et Afrique mobimba. Kobosa na te kosokola maboko na savon. Esi kozali tombola loboko to fina bouton. Non vaccin. Bonjour, c'est Paul-Joseph Pokou. Je dis non pour la vaccination contre le Covid-19 au Congo. Je suis Abel Tamata. Nous disons non pour la vaccination au Congo contre le Covid-19. Bonjour, c'est Youssouf Moulumbu et je dis non à la vaccination au Covid-19 au Congo. Bonjour à tous, Nazaneskas Kebano. Tolobi non pour la coronavirus dans le cannabis au Congo, mais pays en Afrique n'y a tout fini bouton. Mbote na bino surtout, nganaza Jordan Botaka, tolobi non pour la mangwele ya coronavirus. Kobosa na te kosukola maboko na savon régulièrement. Bonjour, je suis Ziko Tumba. Je dis non au vaccin Covid-19 au Congo. Non au vaccin Covid-19 en Afrique.
l'Afrique n'est pas un laboratoire d'expérience pour le bien-être des Blancs. Nous ne sommes pas des cobayes. Merci. Bandeko nangai mobilisation et salemi kitoko. Bandeko botindelaka ba famille ba mbongo na Kisasa. Boyoka bobanga bandeko na bino te. Boyebisa bango bazwa vaccin wana te. Bazwa te. Bazwa vaccin te. Bazwa vaccin te. Oui, allô Aaron. On a un message, on a 2 minutes. À l'épaisse. Loba. Ok, à tout à l'heure. Ok, merci. Ok. Bande Konangai, l'air est grave. L'air est plus que grave, Bande Konangai. L'air est grave, Bande Konangai. Oezali taya. Il y a distraction. Ba mindere ba bengi biso ba kobai. Ba mindere ba bengi biso ba timbiliki. Ndeko nangai koma bato bazo kufa na France, na Italie, na Espagne, na les États-Unis, partout na ba Londres. Pourquoi ba vacciner bango te? Bola na mondelo yo, oya zoloba il fait ba vacciner ba ça la test d'Afrique. Tolek. Dire que l'Afrique doit se sacrifier pour le bien des Européens. Il y a quand même ça. Bon, dans le sens, ils sont à labo à ciel ouvert, je pense qu'ils peuvent largement se sacrifier. De toute façon, dans quelques années, ils seront en surpopulation. Donc, pourquoi ne pas en sacrifier quelques-uns? Parce que c'est pour le bien des Européens. Ndekolanga Bolandi. Bolanda Lissous. Dire que l'Afrique doit se sacrifier pour le bien des Européens. Il y a quand même ça. Bon, dans le sens, ils sont à labo à ciel ouvert, je pense qu'ils peuvent largement se sacrifier. De toute façon, dans quelques années, ils seront en surpopulation. Donc, pourquoi ne pas en sacrifier quelques-uns? Parce que c'est pour le bien des Européens. Nicolas, Bolani, Mondelo na le cas de la France 24 à l'Obiboui. Il faut qu'on sacrifie l'Africain pour te le belé, pour notre bien, il y a des Européens. Donc, il fait Félix et Zoba, il est très Moutou Mounene le col STK, yena docteur Mouyembe, bandimi bazwa mbongo 135 millions de dollars pour naba boma bandeko. Non. Oye lobi ma fille est bien aimée Davina, ce qui nous a bien quoi agir. Peuple zaïrois. Bolani nenge mon n'habite sur boyo qui a bien. Pour biso zaïrois. Toyo kakaneti toyo kite. Bola na mondelo ndeka lobi fe ba sacrifier. Bolinga te. Muto tu baza témoin. Yo mama, yo tata, yo ndekuva daga na poto. Olova da kota la ba théâtre. Olova do ta la makamba papa. Benga bato ba ye oyebi tia crédit. Sauver milingo ya bato. Ba vacciner ba soki ba meki bato ba kiti na nzela. Bola na encore mondelo. Dire que l'Afrique doit se sacrifier pour le bien des Européens. Il y a quand même ça. Bon, dans le sens, ils sont à labo à ciel ouvert, je pense qu'ils peuvent largement se sacrifier. De toute façon, dans quelques années, ils seront en surpopulation. Donc, pourquoi ne pas en sacrifier quelques-uns? Parce que c'est pour le bien des Européens. Bah, c'est grave. C'est grave. Il y a Laura Sokoko. C'est grave, il y a Laura Sokoko. HM Hôtel de Monnaie, c'est grave. Ça, c'est la fin du monde. Yo Félix, Zoba, d'Hôtel Mouyembe, Soko Zoyo Kate, au copère de vie na yo, au copère de vie à entourage na yo, au copère de vie à banana yo. C'est le moment à Tossi la lana Félix et Tilolo, le peuple de Dieu. C'est le moment à Tossi la na Félix et Tilolo. C'est le moment où jamais. Ouais, Moutombo. Oui. Ok, dans l'accent, merci. Ok. Ok, merci. Merci. Bandekolanga bomona lelo ezali journée ya makambo. L'air est grave, Bandekolanga, l'air est grave. L'air est grave, Bandekolanga.
L'air est grave, bandeko na ngai. Bandeko. Élaboré, je crois, à partir de reins et de sang de chimpanzés et administré à plus d'1 million d'Africains au Congo belge, au Rwanda et au Burundi entre 1957 et 1960, correspond si précisément aux premières apparitions du sida qu'à mon avis, nous sommes en présence du chemin par lequel le virus du chimpanzé est parvenu jusqu'à l'homme. L'ancêtre du VIH est aussi un virus de singe. Et Curtis fait le rapprochement avec une campagne de vaccination polio au Congo. Je me suis penché sur la campagne de vaccination anti-polio menée par le docteur Koprovski dans l'ancien Congo belge, entre le milieu et la fin des années 50. J'ai axé mes recherches sur cette campagne à cause de la coïncidence géographique. C'est en effet dans la même région que les chercheurs situaient les débuts de l'épidémie de sida chez l'homme. Et cette fameuse région d'Afrique est justement l'épicentre de l'épidémie du sida. La thèse de Curtis va secouer la communauté scientifique, car elle met en cause un des leurs, un chercheur de renom, pionnier de la lutte anti-polio, Hilary Koprovski. Koprovski, lui, choisit l'Afrique et un pays en pleine expansion, le Congo belge, longtemps propriété du roi Léopold et joyau de l'empire colonial. Avec ses mines de diamants et surtout d'uranium, le Congo fait partie d'accords commerciaux entre la... ndeko na ngai ezali grave. Ouais, beaucoup ne. Oui. Oui, oui. Nayebi yango toyebi. Ok, merci. Ok. L'Amérique et la Belgique depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est aussi et surtout un pays dont l'infrastructure sanitaire est parmi les mieux organisées et les plus modernes d'Afrique. L'Institut Princess Astrid est un des laboratoires médicaux les plus importants et les plus complets de l'Afrique centrale. Il dispose d'un personnel nombreux et d'un matériel ultramoderne, tant pour l'exécution des analyses courantes que pour la recherche scientifique et la préparation de vaccins et sérums utilisés dans la lutte contre diverses maladies infectieuses. La sollicitude des services officiels s'étend spécialement aux enfants, l'avenir même du pays. Dès l'école, tous les enfants sont soumis à des examens médicaux et à cette occasion reçoivent un carnet de santé, véritable fiche d'identité sanitaire. La traçabilité était donc parfaite et faisait de la population indigène un merveilleux outil d'expérimentation. Au Congo, retour au calme politique après les récentes perturbations. Léopoldville s'engage dans une lutte sans merci contre la paralysie infantile. Les hôpitaux sont pleins à craquer de mères avec leurs enfants, lesquels se verront administrer par voie orale contre ce fléau qui frappe les jeunes. Il s'agit d'une préparation à base de virus actifs mise au point aux États-Unis par le docteur Hilary Koprovski de Philadelphie. À la différence de notre célèbre vaccin Salk, celui-ci n'est pas injecté et si l'on en juge d'après la facilité avec laquelle les enfants l'acceptent, ça doit être bon. Hilary Koprovski est allé au Congo et il a pris des gens qui avaient fait l'objet d'abus et de mauvais traitements, qui avaient été, si je puis me permettre, victimes de l'expansion coloniale depuis près d'un siècle. Il s'est servi d'eux. Je ne crois pas que quiconque à l'époque se soit soucié de l'aspect éthique de la question. L'occasion se présentait, c'était légal, c'était autorisé par le gouvernement belge, ils y sont allés, ils ont fait leur boulot, un point c'est tout. Pas de quoi en faire toute une histoire.
Sabin et Koprovski font leurs expérimentations au même moment avec Tenté à la Food and Drug Administration. Bandeko na ngai soki totelemi te tozali responsable biso tout soki to agir te tozali responsable biso tout bana mboka o bozolanda nga na ligne bozozwa makambo bavantir tala na 1956 bakenda kopesa bandeko na biso sida bazwa makila ya makako batia yango na nzoto na biso sida oyo na 1956 mes frères na 1956 bozolanda nga bino tout dans la face du monde bozozwa bavantire ya makambo nazoyebisa bino lelo tofungwami lelo tokoli bandeko na ngai coronavirus ezoboma ba millions de Français les millions des Américains yo Félix Tshilolo bourrique un illettré tout na yo vagabond bozo sala ba théâtre na bino Félix on parvenir kondima yo na docteur Jean-Jacques Muyembe pour na bon vaccin ekosimba te vaccin wana ekosimba te diaspora bo jouer rôle na butu oyo na tongo na midi botika na kobenga na bato na ba WhatsApp boto ba WhatsApp na bino bo utiliser ngo na ba famille baza na mboka botika nano kobenga bato na ba WhatsApp makambo yango l'air grave plus que grave makambo yango yo bandeko na ngai l'air grave yango na bisibino makambo na lekaki na chaque na lekaki parce que ça urgence ya théâtre bandeko na ngai makambo ya kamere o batie na prison wana ezali théâtre bandeko na ngai ezali théâtre o bazosala bandeko na ngai botikala déterminé na makambo ya vaccin tango balianaki bapouvoir na bango bolie 1 euro te jusqu'à présent botika kosala baanalyse nga na lekika na yebisa bino ke ezali théâtre de chez nous ezali théâtre mes frères et sœurs théâtre tozala focaliser na libération ya mboka na biso tomi libéré bazaïrois peuple nino bakoki komi libéré te ya Laurent Sokoko peuple nino bakoki kozala déterminé te c'est ça la réponse bandeko na ngai merci beaucoup na lekaki kaka pona mobiliser bino tosuki awa nzambe ya batela bandeko tu boza na baline tokutani après demain na lekaki kaka pona yebisa bino ke to mobiliser bato pona vaccin makambo ya Félix ezali théâtre etali biso te merci à toi ya Laurent Sokoko grand frère propre nzambe ya batela yo merci à Engambe Sayo Asoba beau-frère propre, merci à Maman Didi Asuta Mabolongo Inda, merci à Davina, merci à Yachance, Bananangai, Cédric Ryan, Nzambaba Telabino, Koko Nanga Jefte Mouluba, Nana Koko Mouluba Tibal Nanda Yoko Kokangai, Nana Koko Nangai, Ana Makila 50, Yakasa Occidental, Makila Moussou 50, et Outi Nambandaka, makila mosusu di kota Mama Didi nakula blende eza akoyinda merci beaucoup ya Laurent Sokoko HM Hôtel de Monenza Batela tozozila makambo to représenter 3 Mercedes cadeau ya Laurent Sokoko salingai ba Mercedes a solo au pinda ivanda ya cher bokomona merci à Laurent Sokoko 3 Mercedes ya Laurent Sokoko c'est n'a pas l'impression. Merci beaucoup, ya Laurent Sokoko. Merci.